Bien voilà, les enfants sont là. Papa na maman oh bavanda qui na papa na bango na diaspora. Bazo ya babana. Les vieux Josco à l'équipe déjà, maman Eva yo wana la vie. Soko batunia so baulia Mustafa ngana dia kate. Yo dia kate. Ah. Olia kabilo bona te. Ngabiro balema moto na dia. Olia bilo balema nini ka? Makala. Non. Pas phénomène. Soignez la rage. Ngai, Papa phénomène. Pas phénomène. Vous voyez ma vision de santé. Nana za kuvimba nganyonso. Donc nana za kabongo za kufa. Oncle na biso wana. Oyo 5e fois na ya kufa. Chaque année akufa biso tam susuba. Une fois tam susu, une fois nanda. Yango chef de famille a séparé dans le bibouké. Mais mon demande à tenir la tête, non, on ne peut pas confiner. Net ya turoyo, a confiner wa ya yeti. Donc comme il a fait gaona capture. Après si ba Congo na nyo, so bazo tu na fait gaona ba Congo na ye, o ya ye mo ba bote la ye. Akaburi bango mabele ya umela. Arubi oyo ya droite, yo timba mtu banda kumela yango, tio kokola. Oyo ya gauche, yon nzuzi zala nango po buwela ka susu libela kumelati timba mutema mabe azwi libela muninga atie poison po muninga tanga kumela akufa atikala nango amela ka tous les deux ye moko bandi kuna ngatu kama boye tula mukana tongo no kwa kufi tozi noko tumemi na hôpital. Ba tester noko ba checker noko ba la ba noko na biso adaki poison. Pour votre information, tout le monde est soki nzamba lingi. Akoma kitoko. Ezala bilongo misu se bonga la théorie je mona gauna misu ko. Na ozo informer bino azui passeport lelo. Mais déjà ba bengi biso na njiri na quartier na ngandebende. Asibisi passeport pour la 3 bières. Merci beaucoup, merci. Tozande awa. Viron Nzambi Nkumu Africa TV. Mon entier, Bolanda. Ezaka moko. Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez, Merci à la population, abonnez-vous. Dans Nkumu Africa Télévision Kitoko. Vous voyez la vérité. Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez massivement. Baïba Lingara Serge. Vous s'abonnez dans Nkumu Africa TV. Ma copine, na kwa sababu bana 64 bana lumumba cha mtu na mabelenga ya biente na kwa sababu penti flash butu mubimbo ibosi ko ba ibinga sebi loko usikate ma copine salate mama na ile bana le bilo na ngai te soko tu yomto lio no sona mutolo ngebi sio ya obe bilo basi bwa ba pite Mama yang tanda le blue na ngai. Mama. Kamu ni la duchesse ni. Mama ba le bilo na ngai. Nana le bilo na. Na invite tu na toto apo. Keka. Toto apo mta le bilo na ngai. Toto apo mta le bilo na ngai. Sina toto apo. Esobe. Mama. Qu'est-ce que bilo no pona? Si vous êtes là, tanda ko to ngai yo papa. Na toto apo na mo musale sobe. Si vous ate bango nyonso tu papa ko le bilo na ngai. Si na ate toto apo na sobe. Na le bilo na ngai. Oh, mais il faut le va bien. Maman benga mobali no. Na so benga. Maman benga mobali. Le gwana te faut la cahier. Il faut mobali na camarade de. Soit le futa. Soit le mobile soit le pour futa. On maman la ngona. Papa quoi ça? Allô? Ah ça va. Et voilà. Mais comment n'andako calme ko ko salati? Oh. Hein ma chérie? Calme ko salati ni mu ndeko na yo ko tsana kata ndako musane ga bodia ka biloko bodia ka biloko mwana ngai. Na mwana ngai teko. Écoute-moi et voilà. Je ne fais pas de bêtises dans cette maison. Aux amoisi,
il faut comprendre que mobali na yo aza responsable. Bêtise dans l'unité. C'est tout. Comment qui n'a pas d'andako au carabinoko et bungaka? Moutou ya liaka binoko na izalaka. Nani? Bien, écoute. Yo n'a qui n'a pas problème. Problème est ça, biloko mwana ngande bungi. Parce que yo ko tele ki do poani. Non. Dis papa, so yo ko tele ko se ngana mi moma. O ngana mi kila o. Écoute, azali intellectuel. Ndenge apona yebiye jamais akon ko yebi lo bobu. Mais intellectuel ndi batalo koso, otali sisa hanzala te. Bien. Écoute, mais qui a mangé la nourriture de la richesse? Dis-moi un peu, Apo. Tu l'as fait? Tu l'as mangé? Tu dis? Tu l'as mangé? Apo, on est biloko la richesse? Olobi? Nani a biloko ya richesse? Biloko? Oyebi chanson ya kati. Ezaye papa. Papa ezaye papa. Oso mo ndoko ko domate ezaye. Petit. Combien de petit? Soignez langage. Keba. Jésus ton papa. Non papa. La richesse, il faut du respect envers ton tonton. Grand frère. Oui. Ton fils me manque le respect. Non. Apo, dis-moi la vérité, qui a mangé la nourriture? Dis-moi la vérité. Mais Apo. Yaka. Naïvité, je ne veux rien manger ici, moi. Ici. Papa. Ici. Papa, yo nakatanda ko ngana chayo ozali muta sécurité domestique tavarien makamunyo so nani ale biloko yala richesse. Vérité. Loba bosolo potote papa sauver ba bosolo. Rien que la vérité, un phénomène, rien que la vérité. La vérité. C'est la fidélité au peuple, rien que la vérité, justice, qui ce soit contrairement à la projet de propagande, c'est reste. Tu connais? Moi, patron, si vous battez l'union, c'est pas où il y a un stop, on a un diakate. Oliaka biloko wana te. Na biloko balamba na moto na dia. Oliaka biloko balamba nini ka? Makala. Non. Pas phénomène. Soignez la rage. Ngai, Papa phénomène. Pas phénomène. Vous voyez ma vision na santé. Nani aza kufimba ngona nyonso. Papa leki. Papa na lobeni. Papa leki. Soignez la rage. Bon, excusez-moi. Papa le capot. S'il te plaît. Papa calme-toi. Tu es mon petit frère. Dis-moi rien que la vérité, papa le qui apporte. Dis-moi. Ceux qui ont donné à Kabilo, comment te défendre de tout arranger. Mais mon t'attends, mon frère. Oui. Dans un manque de respect. Oui. Nous sommes là. C'est un tricage. Je ne dois rien manger. Na yibi le côté, na libi le côté. C'est vrai. C'est vrai ça. Et puis tu les sais, tu as mis la toilette des accaries. Écoute, et voilà. Là, il n'a qu'un endroit. La kei na bureau na ngapuna na zana se. Bonsoir solution tout de suite na papa phénomène. Yaka koyeb sa na solution sinon Eva la koyeb nga bien. Chef, son conseil oui. Ngabuta sofanga, moni nga zali musulman. Tuzana Badara. Ramada. Tu dis arrêtez ça Tuzana Badara, tu dis arrêtez. Badara. Papa phénomène ça na yebi na yebi ozana Ramadan. Donc, vous avez clair, vous avez comme na lire
Oh, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Et voilà. Et ça respect dans ces mecs. Et voilà. Ndako pour y aller, pas la gamme de Magayo. Naboïté. Et le combat contre un gars. Mais Yamam, tu fous dire à Ok, na comprendre. Ngai et voilà na roloba mingi. Pas phénomène. Papa, bilo on a raison nani kasi. Okati nini? Yaya, mwana ngai. Vraiment, c'est mec vraiment. Et ça va y me dire que bilo ma mwana ngai. Tana nina so ya munene kana ndako yaya na ye. Vraiment mutako sala boete. Mama na yetu ngana nina luwanda ko. Ifeti makambo ya ngona na keto simbate mama. Mutu ni otoko tana ndako ya kabilo na nga. Mama na ine fike no muna nina luwanda ko yo. Pengina pa. Ina pa. Obana ngabika yo bala nga mama na lembi. Tie kiseliba bona lembi mama na ngapuna posa ka sala pas fortement. Ngamuka fortement na ngabona zuli mwana bimista ko na boaki. Olele kilo saba fortement na limba tu mususu mwana lembi. Na lembi. Ana osebula kuti so bali bien. Mobanda nga zo parce que mutu ni no mundi bakabana na ba parana ya biloko kuta dia kate. Nyusu tu molamba na ndako ba subale la. Zabeo mwana ngani ngapala.
Quoi? Quoi? Papa, je vais me marier. Quoi? Je vais m'épouser. Mais voilà. Hein? Mais elle a connu nous voilà, nous comprendre le côté. Que veux-tu au juste? Quel est ton problème? Non, n'est-ce que c'est papa? Yo ni papa. N'est pas la papa. Daddy. Yakana. Daddy. Boni mobala. N'est pas la daddy. Olingi kobala. N'est pas la. Apo. Viens ici. Viens, mets-toi là. Mets-toi là, Apo. Mets-toi là. Yo ozoka makambo ezoleka na ndako oyo, mais tu me dis rien du tout. Ozoleka ndenge nini? Na ndako oyo. Mwana na yo alinga bana. N'est pas la. Tonton pour la lembi. Mutu ni na ondima kofana na ndako tata mama, bino me bilo ni bala baka ba tshela pour la sani ba yiba. Na préféré que là ba nga mona. Olingo bala kindoki ngena kibomoto. N'est pas la. On bala Na poser question qui va na kama note basi. Et donc on nous sommes sabi. Na on sona mutolu. Une question. Yo papa leki. Soko ya ndabala. Napo mwa libala wana na olia te. Yo mto olia mbongo. Nana olia nanga. Soko zobala. Na sens ni. Oza sens ni. Noi papa na fuka maki. Je te pose la question. Na bino papa na fuka maki akininga suivi tu m'épouser. Adela tina pas fiancé na msa. Bon, écoute. Non, grand frère, pardon. On peut se pouvoir. Merci. Oba na sens ni. Ya mbali. Baba la ngai. Baba la yo. État de moi si. Ouais, bon azali, on a vidéo na suba. Ozandoki. Eh, so na ndo ngisi na sikila ba ndo. C'est que ozandoki. Eh, pas toto ko kikeba. Ape mutaya ba ndo. La famille oyo makambo eko za jamais. Ok. Grand frère, ok. Et voilà. D'ailleurs, nabaka na po bala mwasi faudra na pe famille. Boyete. Po bala mwasi faudra la famille. Voilà aujourd'hui. Voilà la famille na je te donne raison. Mon père ne se va continuer. Et voilà, chérie bien. Mais pourquoi yo lingo aider mobali na yo te? Oyebi nga vraiment que naza pasteur. Ngai pasteur et voilà. Ça nous souvent vite me faire mourir. Et tu folle pour vite me faire mourir. Et voilà. Na otia moi pipa. Ba pasteur nous sommes pour qu'il y ait yo kanake nga na zo balisa la richesse. Mais non, c'est comme appelle ça wa. Non, il va le faire. Chérie. Mais quand vous êtes né, grand frère, oui. Azo manqué de respect. Hein? Azo manqué de respect. Mais après, et ce qu'on a encore à petit cas. Lui là, il m'a soufflé. La richesse, tu vas me mécaner. Demande pardon. Demande pardon tout de suite. Pardon. Demande pardon. Voilà, il a ta fille, elle va pardon. Ça n'a pardonné. Grand frère. Grand frère. Oui. Makambo na ndako nzate ke na âge na ye abala et puis na sexe nini. Donc tolingi yango te. Makambo les arabes. Yo ni yango. Te pas phénomène. Pas phénomène. Papa phénomène. Yaka. Ah bien papa. C'est ça. Nalobi na yo, nga na tout na kao rapport chaque fois quand je viens du boulot. Oui. Mais pourquoi tu ne m'as pas donné rapport où il y a problème? Parce que c'est un enfant. Au bout de tu vas tout connaître ses mains. Cette fois-ci. Pardon? Imperméable. Mais voici tout court. Phénomène? Oui, tiens. Rapport ni yo pesima depuis oyoka qui problème. Yandoro. J'étais toujours respecté, papa. Au sein, il y a combien d'années? La bonne fois, on a mis sous la vraiment. Mais pourquoi tu me fais ça? Hein? Complice. Mais ça. Vous êtes complice. 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 Papa le va lingala. Complice. Phénomène. Papa. Moi, tu as lingabala. Yo, osa le kola koko na ina. Ouais, man. Il y a lingabala. Et n'a pas la pas fait. Eh, on est Alexandre. Pardon, la gâte ta famille. Papa phénomène. Là, on appelle ça quoi respect depuis na yebio. Na boti bana nous sur le mission. Papa, pourquoi on s'est acaboué? Pourquoi tu me fais ça, papa? Pourquoi? Hein? On fait ça sous tes ribas, hein? Non, on fait ça sous tes ribas. Non, on fait ça sous tes. Je ne comprends pas.
pas faire même yana nabi yoka nando ata yoko soki ya bala nan je sais pas Sana wose pena na abala kuba na sexy moi c'est ton bal ya o bala listen mama atuma yende moi si o bala phénomène nana olembo bengela nga koko mbali somo na pete confiance koko na bangaza mama zira mama wana sawa na ngam tika ya vanda tika mama na vanda mama koko mama bien mama nasala yo nini nasala yoka les gars yo yaka nan keba sabi yo na ko benga yo ko la kelele nyama na malo papa sosko mama la peli na komo na yo parti la peli ba madamada o da temwe ai asa o peki sabwana na bino na yebi ke soka ga mwasi soka ga mupa megomba na stadioni lelo ni mapexele na stadioni mama koko na yote na stadioni komba akura na mupa ilanga koko na ngai mama mitapo mama la duchesse papa la duchesse mobali oyo ozolanda wana me koko na yo te uzoka mbaya na koko mobali ya koko kuzokutu mbato omona dia kuzokutu mbato omona dia ngapi mais siko koko mais koko emo aza mourir mais la duchesse finalement ozali na kutu na mobali azotoba nasima yo boye la duchesse pardon namona kono mbali na yo nayibi de mobali na osi akoli sundulile akufa maman wana eza makambo tokota après mais na ndako oyo ya du vol chaque jour oyo epesi ye temps mpo abala puisque bayibaka biloko akolia na ndako oyo yango yayebisinga abi tozala tranquille puisque biloko wana ya lelo atiaki poison mpo ezalaka bampuku wana bakokufa. Voilà maman likambo tobengi ezate likambo ya biloko na ndako oyo ebungaka kaka sani ya la duchesse emonanaka te alors sikoyo atiaki poison koko biloko nanga neti batielanga kaka ebungaka na deside loliloko kotielanga na tiango poison natiakango poison donc moto ayebi biloko nanga mpona kuta sante ya pamba moto ayebi biloko nanga koko ndenge eza wana na minute oyo poison ezobaluka na kati estomac poison ezobaluka na kati estomac azokufa biloko ya richesse biloko ya richesse oyebi ke osamelaka oyebi ke yo osamela sie na kati ya ndao nde tozala biso moto aza mpe na likambo akotuna kutuna akoloba tuna na yo tuna loba bon nga rena libabi balobaka so bozali ensemble oui seke bozali kwa bokumi bomoko oui kozali iluku kwa neti iluku alia non okufa mpo nani ya bango butisu poisson phénomène yo toli biloko to toli ete yo toli dazo comprendre ete papa yo ni na pour ani buti poisson to poisson ya kokufa oyo la mutoli poisson papa Josco mama ngani asamela ya siku butele na biloko mkoni olobi nazali likambo akolo olobi nini buteke yango na biloko mkoni zera oyo ezalaki ya zuru nini wana eza la duchesse moto ayebi ezalaki zuru nini yaya
Lelo. Ya lelo. C'est omoni ndako. Maman. Besoin de faire le thé. C'est comme les guillemets. Ya papa le. Ah, gâté. Ya papa le. Ah, Ya papa le. Ya papa le. oui. Il y a la richesse. Oui. Ya maman. Ah. Ya Coco. Yo mutolete. Olieki. Ya patron. Ah. Tala, benga isusu yando ya président Chilombo. Benga. Omoni ndako. Ah. Bapuku baza awa. Ouais. Bapuku oyo bakufa te. Bambou. Pour moi, il y a poison dans ndako na moni pour amela miel. Oui. Olobi. Pourquoi ça dit? Pour aller poison, tout il est poison pour kufa, mais pour ameler miel. Et voilà. Bon, Maï, n'a pas un problème au soute. Ok. On était maman. Vous m'avez papa. Ah bon? Quand la queue n'a pas. Il y a la qui s'agit. On a dit qu'il y a une poche. Ah. On a mutuana. Ok. Papa yo kana. D'accord. Yo la popo ale. Ya po toto po. Toto po ya kana. Ale la yo. Yo mutolete. Hey, papa. Umoninga. Gâteau binaki. Yo le côté. Maman. C'est le patron Mutoniaki. Ah, patron. Nati. Patron. Poisson est qu'il y a 20 minutes pour Moutonga Koufa. Est-ce qu'il y a 20 minutes? Ah, maman. Otaka mon air ni poto calculer. Est-ce qu'il y a 20 minutes? Ça fait qu'il y a Moutonga 4 minutes. Nai na komona mtu ana kukufa na ende bodi bisa. Ndio leka esa nani moto na limu. Nakomona te. Omona jamaa. Ukanalante. Mama kaina ngaya. Ah! Esa ngai. Mama boya. Apa toto mke. Boya, mama papi. Toto boya ka boya. Ah, Olobi. Boya. Eza nani? Nada koto lingalite. Do yo mutolieki yango. Bukucha niloko wazana niloko msone niloko uliate. Loba na pesa un petit poisson mais yo mutolieki yango. Tutaka bomwe zangai. Papa habite eza ye. Nengenga na tato la. Ea, muteleka biloko wa. Eza ye. Mwana musana. Nga apa munene, apa lipumo. Koko. Oyo, sa poison na liaka te, ngana liaka ya poison. Ah bon? Obinini? Ngana liaka ya poison. Oyo, sa poison ngaliki. Papa phénomène na bandino kala sigoni mukufa kaka boye papa likolo lokoso. Papa yoka. Na tia na poisson te, na koseka poto kanga muyibi. Ah bon? Ah, osali. Na tia ki poisson te. Na lobeka pona mutata to la poto kanga muyibi. Comme yo. Osaki manger. Na tia baje. Moto atabu nyingi yesu te. Abayoka kae atali basuka. Lilo freza nini? Soipe. Na liaka yango te. Na ndima mpona poisson d'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Applaudissez. Soke sengo ezali tala moninga aza pene no. Uyeba ye te. Yo bimisaka liboro boye. Na fasi 1, 2, 3. Ah, namoni tuzali bia bandeko nakanisa leo tukutani awa na spectacle oyo ezali spectacle oyo tosalaka atiti abuti atibi pata yango wana olobi oyo aza na mposa yeba likambo na ndenge aloba aposa na to na ye eza kwa neti ndenge tosalaka yango bongo te mais lelo tuye mpona tuti kupetre artiste comédien monene humoriste na nkombo ya Janify oyo ateki biso yango tosalaki spectacle oyo
Pour moi, il y a un côté, tu connais mon artiste, atiki famille, atiki bana. Moi, kaka namoana, d'être que d'otika. Musupi a monique, oya fouti na porte des amoukiers. Atikali na ngoya mingi, atari penane tuzali apo tuzape nombre moko ya berete. Atari penane bindele tuzapo yango na ngoya koti. Metala enveloppe yo, yukumi na bana po atiki bana. Ndenge biso za ruba, ndenge yepa bana ikulu. Oyo biso za usa, ndenge yepa bana usala menelo azalite. Donc yikumba na ye, tikali pe na pare na biso. Merci. Yami bare, ngai pe, naza est privé. Tu confini oncle na famille, na kokai kuyate, na yebite pona noko na biso, akola ki mingi. Donc lokola akola ki trop, akokisa ki 100 ans. Mais toi tu es là à ta dîme. Tout est là, 2 minutes de silence. 10 minutes, 10 minutes de silence. Moi, je suis 100 ans, il faut que vous ayez 10 minutes. Bah, 1 minute, ils n'arrivent pas à la bateau, ils vont à 50 ans. Bah, il faut tout matisser la bango. Bien, tout va dire. Chef de famille, n'a pas de vie, bana. Bukene busala nyoso tu busala. Oya kena musala akene musala. Oya kena kope akene kope. Oya busaka abuse. Po onka ngope alekisi. Botika kufa pongo. Mutuna mutakene dikamuna ye. To sundori onka ya kufa to bimi yango bomoni ngana ye aro. Butana bino pena susi mingite. Po chef wa famille no bito tele susite alekisi. Donc nanga zarabongo azarabi kufa kufa oncle na biso wana oyo 5e fois na ya kufa chaque année akufa biso tam susuba une fois tam susu une fois nanda yango chef wa famille c'est perita lobi bukeni mais mutu mo watoninga teke no oncle na bino akufi na nini nati ya turoyo akufi liwa ya yeti yasa ndanga nini bukuza na quartier awo koko moko beni makasi na quartier ye moko ya pena tina famille wana aye kusenga na moni bulinga ndeko na bino mingi ya buza na ina no mengana kufa place ni mona ya kufi sikoyo oncle akakufa ni waya yete mwasi na ye azalaki na mkumba wana azalaki na bana mabasa pendant le premier mois, il y a un combat ya zen. Moi si anoko alelaka libumpas. Mukem ke libumpas. Sikoyo deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, kaka ndengwana. Échange raté. Ti na 9e mois oyo mutakenda kubote. Moi ça noko akebota abuti bana mibali. Simba na nzuzi. Ba wana bubebe. So babandi bitumba tuya ba tebano ba kusaba kuru na toni bawela atadi kamba huwela ti simba banana bumwana asebela kana nsusi na yiti mama ba warubi bon bano kwa baza huwela tro akaburi bango mabele ya umela arubi oyo ya droite yo simba mtubanda kumela yango tio kokola oyo ya gauche yo nzuzi zala nango po buwela kana nsusi libela kumela ti simba mtema mabe azwi libela mninga atie poison po mninga tanga kumela akufa atikala nango amelaka tous les deux ye moko atie poison na butu tuza kuzila na tango tukulamuka nzusi akusala sude akukufa bandiko na ngatu kama boye tulamuka na tango noko akufi tozi noko tumemi na hôpital bateste noko bacheke noko badalo banoko na biso aliaki poison biso toyebi noko aliaki pa bato te noko soki abimi aliaka pa mosusu te aliaka kaka na ndako me aleli poison wapi pardon afimaki so you va entendre la réponse à wa dans nos zones là on a sa chef de famille ba te belé ba bibi c'est que oncle afimaki c'est ça n'a pas mon zakha ndwana
Zira, maman, nako pose au cochon. Nako pose au cochon. Mais, autant l'école primaire, il y a pototo A. Classe n'est pas compliqué au primaire. Oh, pour ça, c'est ça qui y a. Yom tuye de parcours, au bout ça classe est compliqué à l'école primaire. C'est au plus maman. Mais oui, attends au Sakara, mais compliqué au moi Mouki. Oh, on s'en a dans la classe. Si on dit ça, le nom comme maman ou taxi bala va ser ici. Mais on met à la histoire de you. Classe à moi, une classe n'est compliqué au Mouki. Coucou. Troisième primaire. Mère, il y a une classe. Hein? Troisième. Il y a une grosse santé, il y a une maternelle. Il y a une classe. Et la classe, la première. Quatrième. Première. Ou côté maman, on peut prendre des complications. Bien. Bande Kubuzo Manga Bino. Ils ont la classe D et compliqué dans le coup la deuxième primaire. Et ça peut la classe D, oh, n'a compliqué le coup la deuxième primaire. N'a une deuxième primaire, donc compliqué. Tant que vous avez compliqué, vous avez compliqué. La complication dans la deuxième primaire, ils arrivent. Dans la primaire, tout le temps, le système, il y a un trimestre. Dès tout le temps. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Si vous avez au moins un temps sous la soupe, il y a un débat pessimiste au bulletin. Vous avez un bulletin à Yozo. Nous avons déjà la deuxième primaire, le premier trimestre, nous avons mis 49e de la classe. Deuxième trimestre, nous avons maintenu la place dans la 49e de la classe. Troisième trimestre, bandi kusonga na bandi, la kananga na uti na suka na tina rate, 49e de la classe. Nazu bulletin. Na ye na Paris, na pesi papa na biso, papa Dari, premier trimestre, 49e, deuxième, 49e, troisième, 49e, azaki outrayé père wana. Mutu avantage. Artiste comme Maboko na orchestre. Abenga, et toi petit, viens. On a peine à vieillir. Tant qu'on a cessé ce qu'on vient, alors tu n'as pas petit. Comment au cause 49e 3 fois. Bandi on a trouvé une application bête. On n'a pas la chose sur Maboko na orchestre. Mais papa, bandi on a kutu tutanga na bango. Bamsusu ba bibi ba deuxième, bamsusu ba troisième, bamsusu ba quatrième. Et bon na yeli yo 49. Otomona ngomukie. Bandi atabi mungu na tenda 3 na 49 nini zebe. Malamoko ane ona msusu. Aka komisanga pe na école msusu. Mais na deuxième ressource primaire. Mais ça y est bisanga mabena ngana sali. Mukona kenaka classe na école yango. Na mona bayola sanga suna kota boy deuxième. Mama mutu na ngesali na rubisa ke papa sepera na 49 te turo fona posi. Na bandu tanga na école mi bari na deuxième primaire. Premier trimestre 59e. Ponga so na vie 9 na nga suka na yesa même bana classe. 9 na nga suka o simba te. Wana 9 na nga moko. Ata ba cheni ni diboso. Na suka na nga 9 na nga. Bandi kutana tangi deuxième trimestre 59e ressource. Troisième 59e na zudite. Na yena pesi yetu wana lubage lote. Ona mona kaka salaki akanyenga na litui. Akena ngana pompe. Asupili na mai. Akena ngana sima kota singa bilamba. Aziba penso batandila bakusi ya bana.
atombolenga na matoi atandinga na singa wanga na udiendela khangu bandi kuzama na kula pepele na ngaka ne kutola batu bayebi nga pepele na ngaka ababa yemba nzembo tuyimba pepele inspiration wane utaka na nga mama na biso asalaka experience moko tango na komi na 12 ans asombi soso ya 12 ya nini poids 12 azwenga na mwana 12 ans atie biso na balance eloko na monaka soso ekiti nga na mati bandiku akena nga na kode misatu pas que d'écouter la revue, bon, pas de problème. Tout va nous dar. Première, et puis troisième, nous sommes de la classe. Tant qu'on a rien habité, on a précisé. Nous avons un père, c'est fait la revue. Oh, la bonne ou la bouille. Avec ces bateaux, ça y est, on a fait, on va y mouiller. Bateau peut y aller à la mairie. On y a dit qu'à petit, les cas sur du bosso. Le bas là-bas, on a fort le sali pour bien ma 9e tour. On a peine à y aller du bosso. Bandi kubuyabi na bima ba 49e, ba 59e, turo na bimi 9e de la classe. Tata na bisa lo bina yebi sabino be fort na sali pona bima 9e de la classe. Pona bima 9e de la classe. Na salle de classe na biso to zalaika 9 élèves. Place ya bien. Mais les souma na sima batu bazati. Mais ça qui peut problème là, on a sur le bien. On a la classe, mais quand on voit la mission la classe, il y a et dans la tête. Ce soit là le coquille on a pas la coquille 9e. Bon, la tête c'est ma batu bazati. Na sukwa na obi ma 10e tête. Est-ce qu'on a un faute? Attends tu vas faire ça tout faute. Nathalie a suivi. La monnaie pas beaucoup de faute. Bien. Oui, mais ben du coup. Là, on va te la vie du soleil. Nakenaki na poto. Viens ça tout la vie nanga. Petit négo yé ao. Nakosi. Pas de parole. Mais oui. How is that getting one? How? Moto tu peux dire donc qu'elle ne coupe pas. Atikala kwa mona Bukavu te, amona Goma te, amona Pete. Biso to banaki kwa mona Bukavu kaka na ba. Ah, parc de soko de Virunga, parc soko de bakomo kwa banki za kakai. Ina kombo, kopanga. Kopanga, onire ndia kwela na kai. Tango to komi na Bukavu. Mes chers compatriotes, mes chers amis et mes panards, balobi autant que les confisité, parle que il y a Bukavu. Il ne peut rien dire comme on a dit. Parle que la main, t'adonne. Parle que la ville, il y a. Il y a Bukavu Virunga. Il y a stade du Kosi, on voit ça pas dans Nganga. Bon, tout le monde parle que la Virunga. Yaya, nano to monate. Esali biso satima. To biso mona le parc na biso. Ya un beau pays Congo. Notre Congo na gaye. Na sako na joro ba da beta da satima ba be na da Congolais. Da Congolais, je suis fier de tout ça. Allez, to continue ici. Kabora ka to ka parc wana to taraka. E jane bola ye ndenge wana. Ti biso moko to lobina chauffeur. Tosukiawa Balora Tango to la comparu Kamestel compatriote Tokomi na porte ya Kobima Totala na ngoma boye Tokomi Oyo kadoni na François Lekoli Tokomi ni komosi Oh Mais barabati na biso to kitate pa Bazaka tremesa Biso na satima to bosani to kiti biso nyoto. Yoke venema. Bipenu adam mis
biso kwa ndoki akiki sabani kaka kokisa sabani papa mokomoso wana moja kanisi bipenda likaba mayeli baka mikomoso basangani balanda biso moto na moto to bosani biso nyonso moto na moto éparpillé ngai nadana kamani na ngai na mbeto mako kamani na ngai monami yani mosi kamani na ngai ya motema je t'aime beaucoup boga atana nene na banini na bani kotara yani mosi na moni mbangu bipendwa le kangai wana haki ambangu ya bipendute na bipendwa kosa kabati totala na sima boye mikomoso balini ya limos ngana bikwa na kokufa na kamani na kero kefika moto bato pauvre mama sako pe a Satan ya zaki frère ya toke ne ba bite na kokufa na limos na yepe ne sika bango ba tere ni vile na tere batali na muna mama batali ngana ayende kao yamba no problem zali ya yote kabi mikomoso ba yebi ngai oh because oya no tuna ya dimosi elunge ko kananga ko ngara di oh quelle bonne chance ngape na tunio la tuna oh na mona kaka wana tuna ya dimosi oh noko ozamu tema mapeta mama kupaka kuyaka matana te ngale rubie yani mozo papa ozane nini ozako na biso oh yani mozo ngana ozana kanto kozamu komozo oh yani mozo te ba kuzena ngai mama na ngai na yeko tara elobi ya yani mozo mikomozo nyosa akokana na yani mozo doka yani mozi banane lota kanani mokomoso merci je vous aime beaucoup. On applaudit frénétiquement pour Yafredi Mario Sonko. Voilà, qui nous vient de la diaspora, il va également nous régaler à son tour. Aux autres amis sur la panier, s'il vous plaît, le peu que vous avez, vous retient à Awa. Merci de la générosité déjà. Mister Satoul, à vous l'antenne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les sous. Bon na koti na sambeli. Pamate la poto kuna église moza na Paris. Ba fille moko baza basambela na baza so bakula. So sambeli ba kana boîte. Mela kana bango mela ke bameli menake banango bate banango na mutu makasi baninga dimanche na tongo bate l'église nzoka bakaki na kwiti lokola bazali bafemme protocoleuse bamama mokami bakomi mpe na église dimanche yango na tongo lokola bakotaki 4h60 pongi ezotungisa bango ezotungisa baye mpe bakoti na église bavandi paster abamema te ya we nzambe alobi boye oya koloba oya kosala paster ayebeli teke bango balalaki na bwate abengi moko alataki robe ya bleu sera fosini mema biso na priere nzoka bula aye sur l'église yoka oyo mwasi azoka kolia kozala matata na songisongea asekaka neti mwasi alumumba oyo akala fi yango batelemi ango bafi ya mikolo na église wa paster ngana opriere l'église azoko na ngai nzoka na kwiti na pongi esangani bandeko tosambela fotala fiere ce n'est
zizi ya mkolo yo leki bango ngasona bana na kona tatani na mano bana zo bima yes na sinyo mingi ties na sinyo ba plants ba mesh na ba force anglais tuzo tena kawa njoka baninga na ye bazolala azo prier tangu kaka balobi amen église somisi amen bango balala kaka bayelo mingisa bango ser bozolala yebaka moto apongi na ya kwiti soki esangani atikanga nazolala te nazoresone bozolala te zoresone ekomi na kati église priere nzoka periode yango tozali na jeune moto akoki kolia te paster azoteya biso mpona bokonzi bwa likolo tolia te nzoka paster ye moko aliaka vaya tala nzambe ndenge asalaka makambo paster ndenge aza koteya makasi bongo ayoki libumu pasi azwi mai amelika mke paster apusani boye asanzi bandeko nanga paster asanzi tamundele kwanga soni toyoka nani akoloba ye moko kona église akomika ko bazotandenga sata azomekanga akomekanga biloko emonani aprodise kuvumana certaine alobe sikotolongwe na église toyena bafete samedi eleki nakendaki fete ya mariage baplace eza te baprotokole babeninga yaga balukeli na place na mesa moko ezali wana tozali na baninga moto tokutaki atya motu boye nzonga kwiti ya kosakana te agumba motu soki tovandi topesi mbote te mpo azomona te tovandi fete eleki bamarie bakoti babibi mpo bakende kose change totalaka aleya na moki atolinga frère est-ce que corps seye merci, c'était là, merci pour vous. On est là pour ce soir pour agrémenter. Si Moutoulouté me le dit, Atia Ponabana, il y a des fins, Gianni Faye. Le nom comme la moni bandeko. L'homme de la famille Mbongo, 500. Na Makaka Bonero Tala Hans, Bana Nusaka Ve. Ngape mwana jani wapi semisa nanga ngape mwana jani naba twazele kabisa oh papa nazala mwana jani na mikolo nazala mwana jani nikametani ekamusinga na president assemblée papa Mbosso oh ngape nazala mwana jani merci pour vous merci dites-moi pour Mister Sertoul nous allons sous vos applaudissements. Bonsoir à tous. Bonsoir encore. S'il vous plaît, comprenez mon émotion. Je suis venu. Vous remarquez, tout le monde, il est passé ici, Lingala. On vient de l'Europe avec eux. Mais quand nous sommes descendus ici au pays de soif, le français, il a fui eux. C'est seulement moi qui ai resté avec les femmes. Je vous dis, je suis venu tout de suite là. Demandez-moi pourquoi je suis retardé de venir ici. À cause de Dieu Gaou. Bamela batuna poto ya Gaou, pardon. Mutozo meme la poto, yemo boku sadiga mukeo, somela ngana nuden koile. Papa, na mutoko mite. Orosoma na soma den koite. Pousse en affaire étrangère, permet l'affaire étrangère. Alors, Massango Nangouba Yango, papa, sommet la Massango. Naïm Sabino, dès que Tozo pousse en la porte, Moutazo Yamabiso, Fegawa, Sali, Kakana Bilamba. Si vous, Barosale Capture, Nengeni. Tala, Narosena Nabatubozawa, Tosambe la Ramingi. Tokomina Fegawa na Capture. Apesi bakombo na nyoso bazo tuna piega ou bakombo na ye oya ye moko babotela ye
Gaou Kongo nani. Ton nom de famille. Azopesa nani botuna. Masumu de Brede. Molimo Masumu ezolanda. Vega uti na faire étage. Bakanga photo boy. Ezobi miselo makogoni oku. Mwana ako kwa sawa. Azali. Sérieux. Na osenga bino loko moko bo encourager na soki te na botika na nga. Bandaka na ndima charge avec gaou na lala susu te. Mwana bela papa a bana moyete. Balamba te ngaika. Ngana lobaki poto apamba ba charge mususu etalinga. Etalinga te. Na lobaka ngo bien to yaki biso moko meto sali liste ya batu nyonso ba ye. To ye biso moko meto ozonga biso moko. To sabo na vena na profirenze. Bolu kela ye mutu ya tayi na ye o ozonga na ye boponi na. S'il vous plaît, vous prenez Nani. Hein? JP Massamba. Nani? JP Massamba. JP Massamba au côté de la miniature. Maxi, aïe. Binemo, vous avez une façon, Maxi, Nelly, va tout babengi. Ah! Maxi, vous savez, vous avez une idée, la macasse, vous avez une zagi, yanaï. Mais Maxi, le gars, vous avez un côté, à vous savez, votre plaisir. À vous savez, maman, l'osso. Oui, c'est un côté. Mais maman l'osso, sans carte de lecteur, sans passeport, sans moussala, les sous sont tous avant de vous. Les lots qui citent à Benginga, oh la duchesse, et à la duchesse, nous avons la qui roule qui pédé, et c'est qui cite à ça la roule à pédé. Car la minute, fiston ça, normalement, il fallait ça la nabiso, mais bien au moins, vous fiston, vous avez film, et autre, autre, la roule kalaté, autre, ça a deux rôles principaux, parce que ça la roule qui pédé, dans les lesbiennes, veut ma soumouna et l'opé. Donc ça, il y a des gens qui ont film et ça facilité. Nous avons aussi un bandero, tous ceux qui ont ça la mission honneur. Un journaliste va ça révéler. Il y a un landing ici, il y a un monde à Chiloko. Tous ceux qui ont risque à remettre ma banque, mais pas ça, la paix bazo. Mais il y a un gaoundé. Et t'as la boye, comme on a un gaound à te faire, vous faites un année pour me concater. Et mon gaound, comme appelé, faire, n'a pas compris de te. Nani? Gawa pe misafisa. Hii tambi na ngai. Tala, eza facilité. Na moni makamu. Yebo we mwa benginga o na bia. Ndeto zo kende moyo. Na ukuta na fali na bi papa. Yozo kende na vie na yote pona fali. Pour votre information, tozo kende na yeso kinza balingi. Akoma kitoko. Ezala bilongo misusu ebonga la teo zo mona gauna misuko. Ozolo bapona no mona ego ite. Ah? Akende. Na ozo informer bino azu passeport lelo. Mais déjà ba bengi biso na njiri na quartier na ngandebende. Asibisi passeport pour la 3 bières. Merci beaucoup, merci. Kondoé a confirmé Baron sur le podium. Bien voilà, les enfants sont là. Bah, papa na ba maman oh ba vanda ki na papa na bango na diaspora. Bazo ya babana. Les vieux Josco à l'équipe déjà, maman Eva yo wana lundi, Mister Siatou Léo wana lundi. Le phénomène Isobé, il est entre la diaspora et la RDC. Il y a Freddy Bayosombo, il est entre la diaspora et la RDC. Il y a Abo Firenze, le parfum des bons honneurs. Igor 2 minutes. Et puis Azoyamba, Hans Luzolo, l'humoriste, pilotage. Mike la Duchesse, Maxi Bondoé, et puis Wanaza Azoyamba, suivi de Bandekoupi à Awa, on a Bazupe Poté, Boromona Kaka, Bomango Goya, ma vieux père a vu à la semi-diaspora. Il est pas Yamba, JP est payé, les ressuscités, les spectres de liberté, il est pas Yamba, et le Kakayo, on va le podium au Sali.
Tansu, Yahweh ya Babana. Et alors, juste le temps qu'on aussi ça. Bon, vous avez la propriété. Ma fille ça, pardon. Voilà. Ma compagnie a pris ma tigane bonus.